Bonjour, bonsoir. Ils ont dépendre RO et Bozolanda Bisso à travers le monde. Précisément, dans cette émission, pas comme les autres. Pas comme les autres, tu as artiste Ebele, tu as invité Kili Kili, Bisso Toyambaka, tu as relaxé Bino, Boluka, à travers EHP Media, vous avez la facilité à remonter à Batouana. Maintenant, là, tu as la deuxième branche, Bisso, il n'y a pas comme les autres. Toujours une émission, il n'y a pas comme les autres, mais tu as des morceaux. Morceaux, il y a invité. Télé-réalité. Voilà. Aujourd'hui, nous sommes là avec le motard. Voilà. Bateau Bino Benga Wewa. Nakatsa Kinshasa. Tozo meka un peu ko solo na bango. Ba réalité nini ba kuta na ona nzela. Toujours l'émission na Bino pas comme les autres. La réalité na Bino à Kinshasa. Vous voyez un peu. On est là avec des mécaniciens ba moto. Tozo na bango moko ba wewa. Ndeto mesana ko benga bango ba wewa. Voilà, je ne sais pas dans la mettre, mais je dois commencer d'abord par Motard. Bonjour. Oui, bonjour, bien aimé. Bibino nyoso ba bibino nyoso ba toi wewa, boza ba luba. Ça bongo? Bon, bata wewa nyoso baza ba luba te bikolo nyoso ba koti na musala, musala ezo futa mutu nyoso fokota kaka sala. Epekisi mutu te poni pe bikolo te. Poni bikolo te. Mais est-ce que boyebi ke quelque part, boya peut aider biso bakinois. Boya bakake, boya peut aider biso bakinois. Ouais. Domaine ezobi mais pour na kosalisa na population talaka il faut ko salela. Non, c'est bien pour na edouana bosala parce que congolais mususu akobi mananda kune tongo ake musala tracasserie ya ba transport ndenge za la embouteillage bino moto bozara wana. Donc deuxième au secours des transports bozara wana parce que bino banzela mike ezara facile pour na bino boleka ngo. Mais le problème na bino pe bato moto eza bolinga kotambola mbangu ba congolais belé pe bazo kwa na moto et belé pe bazo kufa. Est-ce que bokoki ko bongisa lolenge na bino te ya kotambola na moto pour bato bakoya le susute? Ouais, merci beaucoup cher journaliste. Pour na makambo ko kumbaka moto na nzela eza na ba belé ba jeune belé ba yoko kota na musala tant que ba monique non quand même musala ezo futa. Bien sûr. Mais il faut que bandeni ya kokumbaka moto na zela. Accident mingi eza osalema partie ya erreur de vitesse. Vitesse makasi, mutabimeli des fois brusquement. Bon, moyen s'en sortir ekozala te. Bon, ils en ont un conseil ko pesa na ba jeune belé oyo bazo sala musala moto ya transport. Ayeba ke musala ememaka mutu na responsabilité moko boye. Alors il faut que zo na maîtrise kokumbango bien avec maîtrise de façon que comme sa client oh mais to cliente avec mon destination ici quand oh yazo comme là c'est bien yo okumbara 24 heures sur 24 heures. Bon non to kumba 24 heures sur 24 heures te to kumbara moto ko la mukatongo okumbiti ba air moko et tu vas 12 heures 13 heures ko pe mandambu. Bon ça dépend choix ya mutu. Bon na poko avec 15 heures ko kota lisusu 20 heures au kati musala na yo sans problème. OK, merci. Je dis un grand bonjour à Mokonzi. Mokonzi Dani Oleko, balobi mapinga esimbami na maboko na ye, Mokonzi na biso Dani Oleko. Bonjour na yo Mokonzi. Cousin Boni. Ngana. Hein? Nani? Masa Boni. Bien. Yo kumbama. Kumba motote. Kumba motote. Vous entendez sur le micro. Voilà. On est là toujours ensemble avec des wewa, bango baza bazo poussana meka junior meka un peu ko balayer tala au balancer dans nzela bande ko tout partout dans le monde ba meka un peu ko tala ndenge ba moto eza na bato zo aider ba congolais na ba transport tout ça et puis voilà. Bonjour. Bon, on va continuer toujours avec notre frère ici. Maintenant, essaie un peu de nous expliquer. Bon, mais quand un peu pour ça mais quand un peu expliquer biso est-ce que ba moto nde boza bino tout on a boza rapena la mikanda nyonso oyo l'état senga ka po botambola na nzela? Bon, ça dépend à ce qui concerne mamba mikanda. Biso talent na Congo des ordres eza makasi. Bon, ceux qui ordre ezali c'est possible bato ba futa mikanda bon bakumbaka moto à l'aise. Banzela eza mabe makasi so tali un peu partout na Congo na Kinshasa penza toza na banzela te en vrai dire
ezala ba mituka ezala ba moto tozolela makasi mais soki tolobela makambo ba impôt na banini mususu soki bato bazofuta yango esala musala nini. Non, question na ngeza oyo lobite mutuna na ngeza bino bawewa ti bobimaka na nzela bozalaka vraiment assuré na bamikanda nyonso oyo leta azosenga. Ouais, tozalaka assuré na mikanda ba permis ezali. Pourquoi batakasaka bino trop bakangaka bino na banzela pampa? Ouais, na moto talaka kaje ya kine mesana bongo soda na civil ba mesana talaka ka eza makambo nzela ekomi ya défense oyo bakangi yo baotuna eloko to yoka ke non oza na combien. Bon, cela veut dire talaka gère na ndenge ezala. Bonjour papa. Hein? Bonjour papa. Boni. Kabi. Mambolungo loba eza mabete eza bien. Eza mabete eza bien. Yo pe meka un peu kopesa la biso réponse par rapport à mutuna na tuni ndeko na yo. Par rapport à tracasserie bozara na nzela tango bobimaka bomemi batu. Est-ce que mikanda na bino ezala vraiment correct? Bon, ngana chauffeur te. Ngala mécanicien na bon ça ba moto. Mais quand même tant de tambolaka tout le monde a peu moi ba tracasserie o yele kanaka. On veut bande qu'on a biso ba chauffeur. Parce que chauffeur à moto. Oui. Parce que ça la nga pe passe parce que nga pe na memaka menazo mona tango ba policier bazo déranger ba taba moto et soir nga na kata motema pona nini yo okangi moto pona mikanda alaki so mikanda na yo falo tika ya kende soko mona ki mikanda ne zaki incomplet oningaki o déranger ah papa mikanda ne za incomplet na kangi yo moto parfois oyaka kuna na bureau kuna oyaka kokisa mikanda na bongo to libérer moto mais moto alaki si bino mikanda tout complet comme oh papa moi te tiko boité faut luka biso moi quelque chose monte ke wana eza bien te wana ezali bien te soki tozo tambola bongo na mboka eza bien te ngai ndenge na vandi boye na vai na Brazzaville na umeli kuna na botami kuna tina ndenge na koli na yi awa na Kinshasa awa na 2017 na novembre donc makambo nazo mona na Kinshasa na Brazzaville na moni yango te yo za Brazzaville. Oui ngai na botami na Brazzaville ti ba désordre nyonso salama kuna ba Brazzaville ba beta ba Congolais awa ozalaka kuna. Ouais bon eza pona question ke ko beta ba Congolais awa te ozomona moto soki azotambola mabe soki moto azotambola mabe c'est normal faut ko corriger eza na bate belo ba uta na Brazzaville basali depuis ba 1900 et quelques tin lelo ndenge bayaka awa batikala ata ko toucher bango te mais eza na ba o batambolaka mabe na Brazzaville c'est normal faut ko toucher bango parce que lelo ngande na ina Kinshasa awa na lingaka mindono te na tumolaka pe moto te mais soki nga na yike ndenge na lobi ke bon comme si ba parents na nga baza awa nga na bano sala ya désordre au moins te ke eza bien te toujours que lukani baba na ko kanganga baba na ko beta kanga soit banani boye après ce que ce nga na zongi Brazzaville na ko loba nini ah Kinshasa eza mabe parce que na kendaki kuna bazo kanganga kilikili bazo betanga mais babosani ke nga moko moto na sali mabe ozomo babosani ke nga moto na tamboli mabe parce que nga soki na tambola ki malamu kasi na ngaki na mema jamais rapport ke Kinshasa za mabe. OK. Merci. Les gens ont été moutons dans la bus autofongola juste à la branche parce que tu vois que le beau aux Brazzavillois. Voilà. Je dis un grand bonjour à papa Edo Amani. Papa o appelle ça récoller appelle ça comme la PC à petit nazuka appelle transport papa Edo Amani. Pourquoi pas maman GH nakati à Londres. Bana Londres maman GH yona. Tolobagi na bino tozo boto la bino maman kalate parce que to prêta ki bino ga maman ya ko prêter. Maman GH nakati à Londres. Pourquoi pas Joël Boto moi na lemba tongo. Azo évolué na kati ya Paris soit gandeti na film quoi ouais na pesi mbote na ngai na famille Luindula Mobimba Bea Luindula Mami Luindula Papi Luindula Bes Luindula voilà bon to ya ipande ndeko mokumbi moto tata siko poussa na bwendeko na minute oyo bino pe bato moto est-ce que solidarité wana oyo bandeko mususu ya ba moyen de transport mususu bazala na ba chauffeur parce que ba chauffeur pe bazala na ba organisation na bango jour bakutanaka bino bokutanaka po bovanda bo solola entre bino la bino bata moto bo pesa na ba conseil bokumbaka bien na nzela parce que bozo bomisa batu trop bato moto bazo zokisa ba congolais trop bokumba malamu parce que mbongo za na suka te bokoma na système aux clients rapides ko tike mbala moko zongo jo mususu maintenant la rapidité on ozo rendre compte eza balabala mituka pe zoya okokuta na mutuka mususu bosali ba croisement malonga ta le pas victime client to cliente akoya zoki
passe ekoti na nzoto ya client na yo to client na yo ozomona bozosala mambo wana trop bino na bino bopesanaka batoli wana est-ce que bopesaka yango on ne sait jamais est-ce que bovandaka bosolola mpe mamwa mikanda parce que tolembi tracasserie na bino bato ya moto koto bakanga bino basala boye tolingi toyeba pena mikanda yango ya bino bosombaka ndenge outi oloba wana tosombaka mpe ya solo momona soda akangi yo kaka alingi ka azwa mbongo est-ce que bino boyebi place oyo te bakenda kofunda basoda na auditorat bon na makambo ezotala solidarité ndenge outi oloba bien aimé eza na lolenge moko boye oyo ya keno soki moto azotravaille mosala na sens normal sens oyo eza bien omona bato baolanda ye so moto azoloba makambo ya bien oyo eza na intérêt ya bato ya moto omona bato baolanda ye bon ya des fois biso tokumba mpe bamoto kala eza wa te tokumba bamoto eza na bakasai wana tomona baorganisation moko boye bon président akoza na comité il faut bayebandaka no des fois ndenge toza na kino par exemple président ya moto soki azali faut toyebake non président asensibilisaka aza na banini basu bureau na ye na bacommune nyonso organisation eza boye toyebake non na moto eza na makambo ya baliste il faut bayebake non na commune tel baancien combattant baza autant te bato ya comité baza autant baoyo bazosurveille mosala ya moto comme ça ekozala bien kozala facilité yake no moto akoti na mosala ya moto oyebi mbala moko keno aza venant oyo akumi moto kala mpo mingi ezala baaccident ezala banini eza bato surtout bato baza na maîtrise ya kokumba moto te nde bato bazocreye baaccident ni moto ekomi na mbongo na Kinshasa moto nyonso akomi na posa ya kokumbaka moto boza mpe presse kaka boleka mutuka na vitesse boza presse na nzela ouais moto aza responsable oyo ayebi kopona chauffeur ou bien kopona moto ya komata otalaka boye amoni keno oyo aza responsable ya kokumbanga bien eza na bana ebele bazokuma moto na loyenge wana eza makambo asepela yango te ezosala mpe kitoko te moto eza mpona 2 personnes soki kolekisa peut-être misatu mais bino bokomisa moto 4-5 personnes epuis bozokumba bango ozomona te keno wana nyonso eza risque ouais mpona makambo ezotala neti surchargement bon so otali na moto batie bien 2 pieds nsima chauffeur eza na 2 pieds moto akokumba 2 personnes mais 3e personne ekomi basurchargement 4e personne là ce n'est pas bien bino bosala yango mpona ozwa mpata bon eza na bato mosusu mais ozomonaka basoda mpe quelque part baokanga bino na raison bon na makambo soki moto alekisi par exemple okuti na moto moko 4 personnes 5 personnes là ce n'est pas bien en cas de moindre geste ou bien bakobrusque yo moto abimi brusquement liboso na yo ekozala bien te bino okumba bato ebele bongo te biso tala kaka tokumbaka moto ya propre solo hein? Là c'est bien merci je dis un grand bonjour à mon cordon équipe Bumba pourquoi pas Junior Ampidi le caméraman le plus frais donc voilà nous sommes arrivés à la fin de notre télé-réalité moi mini télé-réalité les autres solo lina bango ebelete parce que baza vraiment ebelete awa vraiment baza ebelete to sona bango mbala sima kaka na site na bino oyo EHP Media oyo mesana kokumbela bino ba réalité ya ba vidéo bo s'abonner parce que bilenge EHP Media ici bandaki on se retrouve à la prochaine occasion bye.